Terembe, terembe, nido tiwele. Terembe, terembe, nido tiwele. Si nandenge wembi biso lisusu lelo epanabino, en tout cas merci. Merci mingi. Alors lelo lisolo tozana ngwezaka ndenge ni okoko sala yo moko spiral dreadlocks na yo. En tout cas c'est facile. Oko sala ndenge ni na mèche normale. Hein? Mèche normale et cause à la afro jumbo, ça dépend. To sa la singa. Bon, on a le poteau à bengi corde. To sa la singa. Biso to préféré singa mnene boepo. Yango eko facilité biso poto vandi sa mèche na biso. Okozwa mèche na yo. Ochango na katikati. En tout cas, bende mèche na partir katikati. Nde okozwa okotisi na corde. Olingi yango nanu na songe wana osali ata 2-3 tours. Olingi yango par après obendi. Osali mwa nœud. Pona nœud wana nde eko permettre crochet ekota. Osali mwa nœud. Alors na liboke o etikalaki nde okobenda singa ndambu pona o sécuriser pona o vandisa vraiment mèche na malamu. Hein? O vandisa bouana malamu. Alors par rapport au kozo bigoudi, en tout cas bigoudi ça dépend, hein? Ça dépend ya ndenge ya lingeli. Alors biso lokwa to lingaki ke ezala mwa minene nde to saleli na bigoudi ya minene. Bah soki osepeli ezala mukie okozwa pe bigoudi ya mikie. Bon, to saleli pe bigoudi ya milai po ezaka flexible na kongumba. Hein? Flexible. Nde tozwi ubandi kolinga mèche na yo wana na bigoudi ti na suka. Donc uvandisi yango bien par après okozwa bigoudi na wana okangisi yango. O sécuriser yango po mèche na yo efongama te. Comme pe okoko utiliser élastique na songe ou bien pince à modèle. Donc ça dépend de ndenge yo kolingela. Terembe, terembe, nido tiwele. Je préférais que ça la mèche ya Michel Bret pour la kamulaï d'abord. Tu divises par deux. Nde tu zui tu tirer na basonge na ngopo nyoso, hein? Basonge les deux bouts ils à la ndenge moko. Ils à la te moko eleki moko mulaï. Tu tirant vraiment pour ils à la ndenge moko. Et ceux qui m'ont liboso surtout, nyako yamba biso en tout cas. Soyez le bienvenu. On a baé bazala cannabis déjà chaque fois to tomber le bino sous. Merci mingi pe boye ibolam. Ngwe metene tembe ni do mabe Congo ni la moye na dungo tembe wali ni la moye na dungo tembe wali modo nangu no titere wangu no tembe kaya modo nangu no titere tembe kaya wangu no tembe kaya mono da be momo temo mono da be momo zonimo ombi oh terembe terembe nido tiwele. Terembe, terembe, nido tiwele. Ngwe metene tembe,
ni do mabe Congo ni la moye na dungo tembe wali ni la moye na dungo tembe wali modo nangu no titere wangu no tembe kaya modo nangu no titere tembe kaya wangu no tembe kaya mono da be momo ndoni mo ombi moda be momo ombi na genta temo mono Terembe ni do tiwele Terembe ni do tiwele ngwemetene tembe ni do mabe Congo ni la moye na dungo tembe wali ni la moye na dungo tembe wali modo nangu no titere wangu no tembe kaya modo nangu no titere tembe kaya wangu no tembe kaya mono da be momo ndoni mo ombi moda be momo ombi na genta temo mono da be momo ndoni mo ombi wemetene tembe ni do mabe Congo ni la moye na dungo tembe wali ni la moye na dungo tembe wali biso tozwi awa tozotia mai ya moto nombre ya lox na yo ezo dépendre na quantité ya nombre de paquets ya mèche osaleli soki oza na besoin ozala nango 20 30 ça dépend ya nombre de paquets okosalela alors biso lokwa todivise par 2 nde ozomona toza na 10 pièces na biso oyo tobimisi na paquet moko mpo tolingai mpe eza na minene voilà ozwi yango otie mai ya moto kosalela cafetière ou bien mai na moto ou bien na mbabola otokisi mai na yo fo ezala moto makasi ozwi mai wana ozwi mèche na yo liboke ya mèche nosali ovandisi yango na kati ya bassin ozwi mai no ya moto osopeli yango otiki yango pendant 5 minutes 5 à 10 minutes le temps que elingama po chaleur wana nde ekolinga mèche wana par après obimisi ozobimisa ngo faut sala très attention po soki ezaka na moto makasi okokozika yango wana tozwi serviette oyo totie pembeni donc okozwa mèche na liboki ya mèche no wana okitisi yango likolo ya serviette oyo otiki yango mpe isusu ata mwa 2 minutes isusu po moto wana nyonso ekita par après okozwa spray na yo opompe likolo po permettre que mèche na wana ezala makasi alors biso na compte na biso tosalelaki spray ya motion et puis tobakisi lisusu liquide mousse
liquide mousse epesaka susu ekomisaka mesh makasi nde tobakisi liquide mousse na biso. Ale okozwa sikoyo obandi kofongola kolongola mesh na yo na bigudi po ozwa enfin spirale lux na yo. Donc olongoli yango calmement place okomona ke esa neti kobloke ozwi ciseau odétaché eza en tout cas facile ya kosala. Voilà. Merci na bino na sepeli lisusu parce que bozalaki elongo nde tokokutana prochainement. En tout cas, bye. Terembe ni do tiwele terembe ni do tiwele ngwemetene tembe ni do mabekongo ni la moye nadungo tembe wali nila moye nadungo tembe wali modo nangu no titere wangu no tembe kaya modo nangu no titere tembe kaya wangu no tembe kaya mono